Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut naba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona. Bambote partout place bozwami la kanona binoye yo mwana muluba botama muluba ka sentiment. Na profiter na pe sambote na le big boss papa si Mutombo leader a pembe bambote na yo pourquoi pas na mon vieux Georges Zunga tete la ke mafumbe bambote na yo belé honorable papinzi la na France bambote na yo vous avez droit de savoir bozaka na droit ya koyeba. Lelo vraiment du solo na biso eza couple moko vraiment eza na problème bazaka toujours wana na France wana et nazo vraiment moi appel ya France moi trop couple wana baza na problème na bango eza nini bandeko balandi ba abonné na biso ya Congo Check Check TV. Maman na biso azo déclarer lobi en tout cas depuis babalana na papa na biso zaka souvent papa na biso ata ba week-end boy abimaye moko lokola ye déjà sa chaye na ndaku et si déjà azobo tu sais bana to bo fête bo nini bo abimaka ye moko. En tout cas vraiment maman na millier ya ba camarade à papa en tout cas ba camarade ezaka ke ba yaka na ndaku wana te ba yebi vraiment maman na biso ba yo ara ke camarade na biso na mwasi boy mais ba yebaka te maman bi darling quelque part na comme fatigué na ebité na sala nini po yango ba kondana ka balobi ke basi basa poto bazamaka mabe e basa poto basaka mibali boyo kanani abi naza kokota tozomona ba couple msu baza msu mwasi penanza na nzemi me babengisi mwasi na mobali na feti boy bapesi mobali invitation couple me momona accompagner na madame na ye abi nazata mwasi ya mabete o peut-être naza na défaut mo boya bomba ngato nini et le côté soki na vanda na solo la na ye boy raison malonga pesa kezala raté lelo oyo basali fête wana toke inga na ye potoke nina ezaki en tout cas ezaki fête ya camarade ne fête potoke na matata pena ya makasi tokomi na fête ozomona ninge zalakati ba pesi mwasi na mobali couple ba présenter bino place à kovanda mais ngana vandi et comme mobali avandi mwa musika on dirait azobata on dirait azomona ngana zana eloko mombo ya soni ou bien nini nazo ebanta en tout cas ngana sala nini en tout cas pour humiliation ya boye na lembi yango na misu ya bata en tout cas na silikaki pour na komona feti ngana landaki nde na yeki accompagner na mobali nanga comment mobali nanga ko moyo kanga so nazo ebata zo kanga so ni na raison nini vraiment yango lelo to linga to sa nanu analyse nazanga moko te na plateau mais titi masoko ki ko fongola nazana Nadia lelo na plateau nazana bilimbi lelo na plateau bilimbi azawa na pona ko sala nanu analyse tant que mobali a expliqué biso et comme ndenge nini mobali babengisi na feti boye azoko ka kokende na mwasi na yete to na millier ba camarade na ye boya ko présenter mwasi na yete azata mwasi ya makangu te mais mwasi na ye pena ya ndaku mama bana na ye azoko kate eza problème nini lelo tokoye bango awa kaka neto mesana ko sala ba analyse na biso ensemble na ko bana bilimbi bonjour la kanona mon nom ya liboso na ba fan tout bazolanda yo. Merci vraiment na ba fan tout ya Congo Check Check bambote belé place Bozali. J'en profite de cette occasion de saluer d'abord le boss de leur boss, les patrons de leurs patrons, notre papa Sibo Mutombo place Bozali bambote belé original Carmel bambote belé. Merci beaucoup Nadia, bonjour. Oui, na pesi mbote belé la canon na yomoko na pesi balandi nyonso tout ya Congo Check Check bambote na bino en tout cas vous allez décider de continuer ko s'abonner na Congo Check Check ande makambiza. Merci beaucoup nakozonga pa ya bilimbi en tant que mobali mais quand un peu non ko expliquer biso j'espère olandi li solo na biso maman na biso apesi eza que depuis baba na papa zaka ba soirée ba invité ba mariage ba invité ba fête ba invité en tout cas papa akenda kana yete zo mso a forcer ba kende fête ya muninga na wana mais papa tiki ye na mesa ke ko vanda place mususu on dirait zo yo ke soni on dirait s'occuper loko ni na habité mais quand un peu non ko sala analyse na ngambu na yo en tant que mobile. Ok, merci vraiment. Et ça n'a pas c'était clair.
Tant que beti lisolo na comprendre pe lisolo mo boye lisusu. O nga moko na lobaka na ngaka na lobaka non. La beauté d'une femme compte na kati ya bolingo. Alors olingo lobani. Nazo kende malem. La beauté d'une femme compte na kati ya bolingo. Oui, la beauté d'une femme compte na kati ya bolingo ndengo lobi wana. Tant papa na biso akomaki na niveau ya kobala mama na biso. Amonaki te ke beauté wana eza muki akoki ko bimisa ona miso abatute. Etika na lobati. Maman. On va répondre non place wana. Le problème c'est quoi? Ezana ba couple belé lelo oyo bazo mito na ba question pourquoi na sala ki boy. Ezana makamusu sezo komela batu mobali akutane na mwasi akutane ka boye mwasi akangami na zemi. Ozomona mama. Amonsi ko moyeba longo na zemi ezate moyeba ayo ka soni ya sente ezate. Ozomona abisi comme ça tokende kaka. Ozomona makamone ezo komela batu trop. Mais soki kaka ke non et comme Elio aux yeux déjà au kutana mwasi mo boye azalaki baku na ote vraiment. Tu vois quand même entre yona ye s'il y a l'amour hein ozomona ke non mwasi nanga za bien. Mais tant aux okutana na ba camarades no 2 ou 3 au talibasi ba camarades wana ba bali. Hein là quand on tika basi kitoko baza hein. Au vandi mo au talibo cette fille vraiment elle est très belle, pas jolie. Belle. Mais na kati ona mo mke bilimbi ye nazonga na mo place wana na koki oleka ngo boyete olobi ke biloko msu e koma ke erreur peut-être azaki na mwasi wana akana eteka kobala mais babimi na ebwakanga mina zemi tango omoni ke oza na posa ya kobala muntu wana te mais tika ebozala na bino ka bongo boboti na yesili ozo s'occuper na mwana pourquoi okoma na niveau obala pota muntu obala na ko bokomi na niveau ya kobala na kolata na ba alliance wana seke bolingo foza na kati ya motema. Est-ce que biki ezana mabala mususu mutazo bala pona soni mususu mutazo bala pona kobanga abi busuki ba wiki na sente neti ngambie lelo soka wa batu ba yoki atake te mbi ya sente nga soki zemi ye kaka boyeke na kutana mutu mo boyeke azui zemi bo mitungisa te c'est que de toutes les façons va zemi on est comme 2 mois fona sa mariage parce que zelo ko moko we na zana ya soni ya keno bamona peka mutu mo boye lokola nga boye na ke sente mwana batu ozomona eza manque ya responsabilité eza manque ya koyeba valeur na yo moko. Alors ce qui est kutani bongo et pas mutu mususu habité te foka tokene na ngamba la moko na za na sonité abali o tchana katanda maman tu vis bien nyonso eza malamu kaka likambo ko bima eza ke tokutani 5 6 7 personnes tozo kende feti au sentir mi bali wana ba bimi ngana bimi boye peut-être que na leki mi bali nyonso wana penande toza biso 7 siko bango ba olekanga na nini na ba bebe mutu na mutu abimisa mwasi na ye osati mwasi azobima ozoko pa la canon siko ngana zona otala siko na sima na bi mwasi nanga vraiment soki na ye na ye ba finganga bakamana bazala bato munoko mwasi nanga vanda neka na palais pona ko respecter yo la dame na vandisio na ndaku yo siko insister ke tokene na yo kaka fete wana ya suka wana mama to ye fete na vanda no place moko yango na lobaka ka chaque fois to sala makama na ba sentiment te la canon. Merci beaucoup Bilimbi oseki singa osayo morote na plateau. Nadia, en tant que moi si Olandi nenge Bilimbi asali analyse selon ye asa mobala lobi ba mabala mususu eza mobala obala mwasi pona mawa mobala osala boye pona boye j'espère Olandi en tant que mwasi kota ndeko na biso mwasi ndenga azolela azo mobali ya bimisaka ete ba ke feti mobali asali to ko benga ngo sabotage asali sabotage akeko atiki na mesa wana ke ovana na mesa mususu azo comprendre te eza nini Olandi de Bilimbi asali analyse loye analyse pepa inayo lelo aliboso ni na loba na bilinde nga lobi ke babala pona soni eza lokuta libala babala ngo pona soni te eloko pe na peso toli yo papa bali mwana bato comme si erida ndako que soit ma bengo ya ndenge nini toko natake yo bala kiye omona ki yende fin yenda leki ba onyo sosala kina bango poso ya leka kite ngoko bala to ngoza ex no moya kala ngoko te na ndako natake opona ki omoni yende fin na likambo etali feti ki azotika ye mwasi na taza mabe okobomba epwani omona mwasi kitoko tomona ona banzela te atombola na mobali moko kutu na pwana ye te
mais abombaka mobali wana tatambola ne partout aza pe fier na représenter o mobali na ngai atotongi ayebiso moni yo moni mabe me nga na moni aza bo eza ndenge moko na yo papa soki mwasi na aza mabe so bakamane baomona ye mabe me yo mona ye kitoko te po yo nde obalaki aza bagu na yo sikoyo yo komo yoki soni mpo na nini na taki obalaki ye okibabi 1 plus 1 égale 1 sikoyo yo ozolanda baoyo ya kitoko olanda oyo ya kitoko boyi ye tala moni libala so ezalaki mpo na basi ya kitoko me batula te Nadia nakata mwa mke nga déjà nazwa temps ya kosolola trop na ba mibali na vani pe moi trop na ba mibali et ça ba mibali musu balobaka nga vraiment moi sinanga na linga ko exposer na misu ya batute na en plein air hein parce que to yebi mité maté et ça un peu sous peut-être pe papa na biso na ndo salango par rapport à mona ke wana za moi sine ya makamute aza moi sina ye vraiment maman ya bana na ya ko linga te amemaka ye partout ndeko bio bamibali msundi balbake akoki koexposer mwasi te wana eza bafete ya mariage omoni koexposer mwasi ako lobi amemi ye na boîte lobi kuna ake na ye na bar moko ya populaire bato baza ebele mais wana eza fete ya collègue na ye na fete ya collègue na tant que bango mibali baza bamarie il faut bango mibali bakende po invitation wana batiaki couple na yebi te soki invitation ngo bakomaki ye moko mais bakomaki couple siko yo ozobomba ye mpo na nini nalinga moto aloba te zela mariage ezaka couple wa ayebi mutu na makolo nango te ye moto azokende ozo invitation il peut dire là-bas que non komanga moko mwasi nanga za entente tu vois yo akoma bili ndenge lobi akoma jeune garçon na oya marié ye moko bongo ebandi ndenge ni invitation so bakomi yo moko okokoya na madame ti ezalaki couple te atika la renda kuta même qui na fête wana ezalaki couple ye moko sa sengi ke non fait totalement que za camarade oyo ifonga na sani na kende kaka boete mama yango senga ki fête asuka mais ba fête nyonso depuis ya balani aya kenda fête te ya senga fête na invitation na ye invitation na nazala nga moko normal la canon na lobaki na ebandeliki na 2 points 2 points na nga oyo na bimisi déjà premier point na nga ezaki soki obali mwasi mabe na vie na yo ata obali mobali mabe na vie na yo eza erreur grave je dis je répète la beauté compte zela na sisa la beauté compte pourquoi au moins est-ce que yebi eloko biso mibali tolola ka mwasi toki omonika mwasi na nzela eloko ni ezo attirer pas mwasi c'est la beauté. Ce qui m'a sonné à Mabe, mon équipe bilinga, netinga boina, n'a pas la ta défaite. Mais ce qui m'a sonné à Zakabo, le gros la canon n'a biso, n'a pas tiré la nata. Tu vois? Et là, pour ça, qu'il n'a pas mis, on a bête sur la bolinga, parce que je te vois, tu es belle. C'est ça que je dis que la beauté compte. 2D. Toi qui n'a comportement, parce que ça m'a comme un avant. Point dans les bosses, c'est là qui est. Ce que bali mon bali ma bé na vie, ou bien bali moi si ma bé na vie, et ça est grave. Et comment nous créons un problème trop. On se retrouve tant mon sous ok na ta place mo bobi mana mwasi na yo to na mobali na yo okomo miyoka soni parce que aza bien té. Deuxième point nanga na ngana lobanini o soulever yango a mobali mususu akota la boyeke na bali mwasi kitoko chaque fois son atamona na mwasi nanga na nzela mibali batala kai mibali balula kai c'est normal oui merci donc ça le choix bien normalement faut batala merci tellement bato mitema ya zo lokola ya biso na linga balula mwasi nanga te. Bonsoir, Moutatali, moi, c'est déjà commissaire Nicolas Mbetou. Le problème, c'est quoi? Mais les jours où on a causé la témoignage à Kewenze Yemoko, Mobala Kolanda, tu vois, Ozaki Toko, Narolinga Tebalo Babongo. Vaut mieux maman Nangatika la Nanda, Moniki Toko Nayo, Ezayanga, Nanda Konabiso. Narolinga Tene même quelque part, la canon. La fois passée, tu as dit awa, ezalaki na émission te, tu vas sur libanda awa. Ezana batu mususu baza awa vina bango bakenda kosimaka kisi ya kobimana basi ya batu amabala. Ozomona c'est que kisi na bango bazo makana basi ya mabala ya batu de façon que non ba kisi na bango et ba kisaka ka ba makana sinon sauter bilimbi tant mobile a confiance en moi sine parce que moi si alanda ka éducation au mobile ya zo pesa to zo des éducation te aussi mususu de jeu pas ba parents non tant ko tsa libala mobile tant ya mobile o bando ebisote na linga boy yo to ka mobile nga linga boy to tamba déjà oyo mobile no ya linga yango zo sa tant ebi ke mobile nga za bien moi ça libala ko na ko linga mobile libala ndenge la kanono pianga kanda oipwani nani bo excuser nga batutu ba olandanga
natanga bato ba kombo na bango awa na site a na kati ya plateau. Webi ndeko na biso Jibin Piana. Webi ndeko na biso Ranson. Est-ce que ko bisanga ta mokolo moko tio yoka ke mampata akendaki bo babali libala ya mibale? Rasta. Merci beaucoup. Et bon Jibin starté. Rasta. C'est comme moi ça Jibin bala combien de mabale? Non, baza ba problème na bango bakabwane. Non, maman tika okende makama ba problème. Les problèmes c'est que tala yo yebaka ke soko bali mwasi kitoko koleka. Oza na problème, oza na ngambo. Moi si mutu nyonso soki azoleka ka mutu nyonso azotala ekaka. Kopia nga kandate. Mon problème c'est quoi? Soki ke mobali a bali mwasi kitoko achie na ndako. OK, déjà la conclusion bi. OK. A bali mwasi kitoko achie na ndako. Soki azalaka trop jaloux. Maman, ezana me bali o bazala na zuwa. Aibisa mwasi na ke na ndako nanga awa. Akoy koyate likamwa liboso. Ya mibali. Tu n'as pas droit attaque à somana lopango te bafutelaka. Tu n'as pas droit ya kokeno senga alimete. Que non personne na alimete na pelisa moto. Jamais. Zalande pana yo. Nga nazo condamner papa wana te, nazo lingaka papa wana azana vérité na yemoko boya azana ngo aboyelaka le pourquoi atambolaka na mwasi wana ba fete. Alors maman yo tika ko komisa ngo problème, ezana ngo problème te. Atikala ko lakso mbanda te. Atikala ko salo likama mabe na katanda kute alala kalibanda te. Oh mais soko kutana mibalo balala kalibanda ba 4 jours olali yo moko na mbetu yo moko 4 jours mobala la nanda kote sike okoloba nini mobala la kalibanda te mobala la kisao bambanda te azo protéger yo kaka lolenge ya azo lukela parce que je te connais pas soko oza kitoko azana ba raison na ye o azo boye komemo na ba fete soko oza mabe azana ba raison na yo ba raison na ye azo boye komema yo na ba fete kokomisa ngo problème te vanda na kimia senga kanzambe akoli sende bolingo na bino ekola likamweza ya bolingo soki bolingo ekoli evandi okoluka lisusu likamoteke na benga la kanona ebisi eke o omoni mikolo to zaboye non mobali ayibi ba raison na ye kokomisa ngo problème te s'il vous plaît conseil na peso yangwana soko komisa ngo problème okonde otuna ba blessé de cœur lokola ba biso ndenge bolingo esala na pasi ndenge bato bakondaka basila kanzoto Koko ça un problème s'il vous plaît. Conseil ni no pesa na ndeko mobali attend que mobali ninga na mobali conseil ni no pesa na et puis conseil ni no pesa ndeko na biso ya moi si to comme déjà na suka émission na biso. Ndeko moi si yango na to pesa conseil na lobby vanda na kimia. Mobali ala la libanda te a présenter ko bambanda te. Azana ba raison na ye oyo aboya ka komema yo na ba fête. Yo moko kota na chambre na yo tala mitala na kitala tala. Est-ce que naza kitoko to naza mabe? Oyebi basi ya ba camarade na nyonso wana basi ya ba camarade ya mobile na ye oyebi bango zo ba photo na bango peut-être chawana o mitala est-ce que nazo kokana na bango soko moni ke zo kokana bango te yo za na se comprendre que mobile na nga boye komemanga boye pourquoi parce que ngana za kitoko te basi wana baza kitoko eza na kama osilikate mobile ya bali yo acho na ndako aboye yo te mais yo za tellement ata oza mabe mais achole wapi na ndako alibala yo ebi basi kitoko ne bazo tula Bakomo sala kindumba. Maman, bamusu bangonika boye tellement ekomika boye nakoma na kali bien. Ozomona. Pourquoi parce qu'il y a tout lit. Mais yo na kimabe na yo bacho na ndako. So yo za kitoko, yeba ki azoboya ko exposer yo. Azoboya na ko perdre diamant na nga ya cher. Eza na maboko seke so ekoyinga na sambwe. Alors vanda na kimia. Ndeko na biso mobali na yebi ki ozana ba raison na yo ozana ngo. Yango sala kama kamboy mais soki ke ya solo vraiment okolanda émission oyo atane to tangi ba komona binote peut-être likambo eza mutu mususu mais yo pe mutu mususu ozala na comportement wana okutana émission na biso ya Congo check check olandi yango na peso conseil na bolingo eloko eleki vérité ezala ati soko bisi moi sino vérité na kendaka na fait te pona boye peut-être moi ça koza na comportement mabe ba kenda fait boye ba yebisi mela sikira ko boya créer trouble fois mela kama sanga soka amerika masanga ba kwita masanga wana le mwasa bando sa désordre na miso bato zo mona canon eza ba raison ebele o vraiment to ko pesa te mobala monique non tellement mela masanga kana fait sala désordre te ngana ke lisu na fait te ba fait atika la na ekaka mais
soki otalisie ke non ndenge eza boye nakendaka no feti te parce que omela masanga lokola mobali osala désordre na miso ya bato nayokaka soni na motema peut-être bokoranger boko moi ça comprendre que non ça lisusu boye te so toke feti na bandomela nanga kaka ji to mai ekozala lisusu mwa malamu. Merci beaucoup Bilimbi. Nadia, to comme na biso déjà na fait analyse na biso to ngia tout ça là pour ndeko na biso ya mwasi conseil ni nozo pesa na ndeko na yo mwasi pe conseil ni nozo pesa na ndeko na yo oyo ya mobali. Na pesi kaka toli na ndeko na nga mwasi ya on a comprendre que mabale belé zo kufa po lisole zate dialogue ezate. Ce qui dialogue ezali mais ba divorce na poto et ça la marati. Na comprendre vraiment que ba divorce ezo sala na poto kuna eza marque ya dialogue likambo eza simple mama na kenda no fetite po moi ba camarade na ngai ki to tambola to na so ba sérieux omi bombe ta yo moko no teno ba camarade to sala nga na ndumba mais na bombe ki ndumba langa na obetela mbali nanga ki ndumba ba camarade nanga o mo nena za nga za nga bien mais ba camarade nanga bazara mobulu mana tika bango ezati to banda kala. Et comme son atiki omoni mwasi na kaboli biso boy yango na continuera na bango yango na lingo ke no fetite po na redéplacer ba lingi yo likambo ezaka kaka ya dialogue yo bali mwana bato po azarida ndakuti libala nini ngo bando vanda kaka ovandi na yo na ndaku aza mutu aza na posa zo mupepe meme côté ba collègue na meme côté net na ba fête. Et dans des places oyo moi c'est n'ingazala amona ba camarade mbali ne baye ke moni oyo aza madame tel suko yo ozobomba ye suko lelo soke kwesina nzela camarade na yo moko alingi ye okondane nani pona yo moko ozobomba ye suko wade po okondane moi ça zaka mabe moi ça taze longi mabe nataka yo linga kiye yo mona ki fait Alekina Jennifer Lopez au monde qui est de fait ce que mon qui a ma bonne hôtel ndakuti ato mon ma be yo mon qui est déjà belle pas na yo na yango balaki o bomba ye pona nini ce que ozaka na makango no me mabango na fête papa tika oza marié oko détruire libala na yo pamba po ba fiwa no mema ba on a ba fête nanzimi te fête wana oboya madame bokende okenda fête na yo moko nanzimi te moi mobala kenda fête ye moko te aza accompagner ndongo zana oza makangu no mema ba on a fête yango olingaka te moi suna ya pour que créer des ordres tika orobebisa libala na yo mama toli nazo pesa papa pardon tika ba makangu wana oza déjà marié vanda na mwasi na yo kolanda bilonga kitoko te omoni beauté okolanda beauté boza comportement mabe osimbi mutu elo nini tinda kinga ifana vanda na ngana mwasi na ngelongi mabe wana zaki comportement malamu. Merci beaucoup Nadia. Tu as déjà presque la fin. Émission Nabiso ya lelo. Nadia, mot de la fin na yo et puis bambote na baye yo. Na pesi mbote na ya Nicole Lembo fi o ya zane complexité na basi ya pembe la Switzerland na pesi bambote belé na pesi mbote na vie na nga moko Maurice Pesser na Suisse wana na pesi bambote belé na pesi mbote na ma copine privée Gladys na Chine na pesi mbote esiko ozali ozala malamu mingi nzaba batela yo sala kaka oto yokanaki ekosala nga bien. Merci beaucoup Nadia. Bilimbi mot de la fin na puis bambote na baye yo. Merci mot de la fin nga ezakaka papa to maman bovana na kati ya libana bino bo trouver solution ya makambo oyo ezokomela bino pasi soki bo trouver la solution ekozala malamu ya mona pesa bayanga nyonso mbote na pesa na mbote na papa si bo mutombo leader apembe place aux allez pena papa bambote ebele na profiter na pesa numéro na téléphone c'est plus 243 89 77 59 669 plus 243 89 77 59 669 page Facebook nanga ezali Billy Mbiye na pesi pena mbote nanga epa ya Carmel
original Carmel original bambote belé place aux ali na pesi mbote na Sanzo da Costa na pesi mbote na ma grande sœur propre Godé la maman place aux ali bambote belé Julie Mambote place aux ali vraiment bambote belé. Merci. Merci beaucoup Bilimbi car ndenge to lobaka dialogue leki nyonso eloko moko te okoki kobomelela libala na yo parce que tant bokome déjà libalo déjà tant eboti bana on ngana loba libalo eboti bana ezaka vraiment pasi po ekufa po bana wana bokopesa bango vraiment pasi makasi divorce ya na ba makambo ebele koboma libala na ote po na kaka makambo moko bo ezanga mutuna makolo kolanda eloko wana te vraiment tanti na biso papa na biso pe soki madame aza mposa obimisa ye to boite ezana ba occasion ezosenga ki bimisa ye fo bimisa maman tango bo bala basi tamino bo tchaka na ndaku ezate ke na bali yo kapoza na ndaku mais en tant yo po ke ndaka ba place moko boye OK pe ba weekend ozo kene na oko passer ba weekend place mususu msotiki mwasi na ndaku ye moko aza vraiment stressé et ça la bien te elo edim na vraiment to ya bolingo aso na koki koloba bongo vraiment papa na biso eza problème moko simple eza nango likama malonga te boka bona te couple na bino eza na bien bozaka na dialogue ebele bozwa ta ya koyebisana ba malamu na ba mabe et ça la bien makasi. Un grand merci à mon boss à mon patron papa Sibou Mutombo, merci beaucoup. Merci beaucoup na Metitima, Tomonani check. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te kubenga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na eko koma malamu bokozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakaji na bino bokozala de cité. Maboko na biso kofongoma tozo yamba bino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check. Congo check TV, Yasibo Mutombo. Congo check TV, Yasibo Mutombo.